distraction o etika na mboka na biso Congo ezaka masanga miziki na kobota esili distraction etikala na pa bandeko na biso na Congo yangwana masanga miziki na kobota yangwana distraction na bango. Hello everyone, welcome back to the Anita Mavita show. Thank you so much everyone for coming back. Merci beaucoup na bino standing bozongi sur les bosso na ngai Europe. J'espère que vous allez bien na bolingo nzambe biso ape tous allez bien di notre penzamba lola azobatela. So ke zali mbana liboso otala ngai ngakombo na ngai Anita Mavita nazali presenta na presentaka émission oyo ya Anita Mavita show. Ba famille na ngai avana kota lisolo na elibiso lelo na kosenga na bino please boye darami mi ko partager bo partageaka bo like bo commenter nde esalaka malamu elo balangwata soda poto madale brava alobaka ezana ngwe ofele ko s'abonner ya ofele ko commenter ya ofele ko partager ya ofele donc bo partageaka bo like bo commenter ya ngwande emotivaka musala auto salaka madale sister sœur nanga palais fifi maka talaka yo. Merci beaucoup na encouragement na yo vienanga Gilles Anel Caputu mo grosso mi à cause unité de mesure balobi chéri mo grosso talaka yo umela ba famille na ngai na video lelo na vraiment na lisolo moko ya mawa pe ya pasi ndenge sali ngai pasi j'espère que eko sala pe bino pe pasi na mutu oyo azana motema ya mutu. Ba famille vidéo moko vraiment etamboli trop yande kona biso moko ya mwasi bakangi na hôpital alinga kima na mwana na ya bébé na kokende musika te na kotika bino moko bolanda yango bolanda explication yande ko wana botala likambo yango esukaki wapi après to continuer mifingeli wa moke Ginette Milonga bolanda vidéo tokozonga après. Merci. C'est pas normal. Bébé boy. C'est pas normal. Madame doit arrêter. Elle doit être arrêtée. Banda on a les gars na sac. Non na mona na biloko ya boy te nzambe na Kinshasa kana na mona biloko ya boy. Bache mwana na sac. Siko mono so akata mutema nzambe. Madame, yaka non. On a hospitalisé wapi? Il fallait senga ya kocha mwana saki. Na etalo yaki na mwana na yo pesa na mwana. Nzambe na ngatala bebe abatu kitoko boye. Nzambe. Falo senga ta baninga no baso bina za mbongo te bosu. Ba famille na ngai bino moko bomoni video wana bomoni explication ya ndeko na biso ya mwasi. Eloko nini salamelie ndeko na biso ya mwasi akenaki na hôpital na mwana na eka ndenge bino moko bomoni esalaki ke po babima ndeko wana mwasi na ndeko na mobali bazalaki na bango na mbongo ya kofuta te po babima ba décider bacha mwana na bango ya bébé na kati ya sac babima naye bakima naye bandeko bandimi na bango kozwa risque mwana bango pa kokufa mwana bango pa kozwa problème mwana bango pe erreur pe kosala masaki kwei eloko kosala mutu pa kotuta bango saki ne kwei mwana zi problème bandeko na biso bandimi risque wana bango na mwana na bango po likolo ya kozanga mbongo. Eloko pene kusenga iko epushi ngai na ya koloba ezali ndenge ndeko mwasi nazo koloba ke
moyibi tino hôpital moyibi tino hôpital te mama kochola ete yoyebi citation ya mboka wana Congo oyebi modeli mboka wana Congo etambolaka oyebi buzoba oyo elekaka na mboka wana kofinga ete kochola ete oloba moyibi tino hôpital bobangi teke mwana bino akufa babazoba te ti basalaki yango bandimaki riske ti bandimaki batsa mwana wana kati ya valise wana soki na saki wana bandimaki riske bayebaki makambo osala ndeko mwasi kofinga bango tayibi te mwana bango moko mwana na eza ya bango moko wana papa na ye wana mama na ye babima na mwana na bango bandimi riske wana bacha mwana bango na saki babima na mwana bango libanda po likolo kozanga mbongo yo kasi soki bandeko na bazaki na mbongo ya kofuta babima na mwana bango na voie normale koka kosala yango te basala yango te po bana mbongo te ndeko mwasi zo ko insister bien que asengaki me ba aider te fala sala nini tomona ba video ebele tomona makambo ebele nde balakisa biso bana misu mwasi musu akenda kobota atika na hôpital mwana pa kokisaka inane na hôpital wana po penser que mbongo akobima ezate muta kosunga ye azate mwana kolaka na kati hôpital bandeko ba mbele ba décider balobi non biso mwana biso akokola na hôpital te photo bima to kende mais ndenge zalaka l'on propose Dieu dispose nzambe aya kosala ke bakangi bango soki pe ba sécurité wana bazana porte bato bazana porte bazana ki diba ba famille ba nga baleka donc il a kisi ke batu basala na bango déjà makambo eza mambo sikate ti bandeko wana ba meki ba tenter chance wana seke eloko bonge sala makana na Congo botela pena tina niveau ya mboka oyo to boite Afrique mobimba passe ezali na ba Afrique nyoso passe ezanango mais biso na Congo na biso toza ba l'échec ya ba pauvre toza ba l'échec ya bato pena bazanga ya ba pauvre eza biso na Congo makambo mabe nyoso to biso toza ba l'échec na yango soki bato ba osala bo eza pona nini pona souffrance misala ezate na mboka wana classe malonga ezate et traitement malonga ezate ta niveau so komisa batu malgré ça batu ba vivre ba mona ke ba souffrir batu bandimi na ba bataka ba vie na ba danger batu ba botaka na ba kaka bo pekisa bango pete ke ba botaka te bo pekisa bango pete ke ba botaka te bango ba botana na bango kaka bo pekisa bango pete aletala ba situation so kutela batu mboka mobimba mutaye na hôpital ba ina mutu na problème moko mutaye peut-être za na fièvre makasi mutaza gravement malade aina emergency bino ava bosimba mutu wana il faut azana na mbongo na maboko bino ava bosimba mutu wana il faut mutu wana azana na mbongo na maboko ava bozwaye bobanda traitement quel mboka yango moni batu bazokufa na baona bandaku batu bakufela bino liboso hôpital na bino po parce que mutane na mbongo te ana mbongo te aye bino bobandi déjà o mbongo affiche so bobenga soki mbongo affiche soki mbongo nini ngo soki mbongo nini ngo siko na ebité pona ngaya nita to condamner l'état to condamner bakonza mboko obe to condamner batu bango moko ngai eza opinion na ngana ko condamner na bakonza mboka bomeka koluka bosala quelque chose na mboka wana sans finir to be done bomeka ko sala sans finir mboka wana bakonza mboka batu pe bakoma na ba situation pe parce misale ezate classe ezate eloka malonga batu basana mboka na ezate distraction o etika na mboka na biso Congo ezaka masanga muziki na kobota esili distraction etikala na pa bandeko na biso na Congo yangwana masanga miziki na kobota yangwana distraction na bango bandeko na biso bebine be ba misusu vraiment to boite bana ba uta pa nzambe pambolo zibana ezana batu musu ba luka bana ba ozwate yo nzamba pambolo no problème mais bandeko nanga ba famille nanga pesa bozana Congo na zo bondela bino na kombo nzamba lola boyebelaka botelaka pena na ba situation bozo vivre nango bino bozo botaka kaka na esengo bozo botaka na bino mais bozo koka kobokola bana wana te bozo koka kozwa soin ya bana ana bien te yo mutu osala na yo te o débrouillaka muke ozana bana 8 ozana bana 9 ozana bana 10 ndeko na ngai charge nzo pesa na mutu ya nani ko bala ezaka nango fasi mutaka inkangi mbonga yo bala yo mama
Kobota zize moko bota mais siko koboko ndé mutezaka problème. Kobot kolande mutezaka problème. Muto kobota na bota ndongo lingi no memi zemi na yo mais siko boko lande. Yebaka okozana besoin mbongo ya maladi soki mwana na beli okozana besoin mbongo po fo mwana na kende na classe okozana besoin mbongo mwana na fwa lia okozana besoin mbongo mwana na fwa lata yo siko osalaka te ozana musala malonga moko te osalaka mais ozobota kaka yo ozobota na yo ko ozomema na bato na mokili ebele yo etali yo te yo l'essentiel ozotondisa na ka mokili ozotondisa na Congo. Après banana ba enda banana bazo suka na balabala ba okoma ba shege ba okoma banan ba okoma ba shege ba okoma ba colonier eza faute na bango te tandi to mona bana misusu na mawa o mona mwana ya mwasi ya mokie mwana 12 ans akoma ke sala ki ndumba abima na ba papa mikolo po parce que mbongo ezate bana bebe ndeni ba obandela te bana nemtu bakoma ko lesa ba parents na bango bana nemtu bakoma ko lesa ba mama na bango na kata bandaku mama pena vandi mwana ya mwasi ya 12 ans bimaki aina mosha sama tembe na ndaku ba mama balobi merci mama oeli biso quelque chose. Peut-être bandimi yango mais bandimi yango ne sengo nyoso tuté loka bana choité bandimi ka bazwa balia mais baebi musala mwana bongo ki sa eza musala moko mabe mwana ya 12 ans aokenda ko bimana ba papa mikolo o mona pe na journée pe abimi atana 5 mibali ba pese mo eloko asombe lamba na sombe eloko na amemi ndam na ndaku na bango ale ba para na kata ndaku fallait pe botika ko bota bo continuer ka ko bota. Bokoma ko bota bongo bibote la mwanza bozo bota na binoka po parce que ozana ndeko na poto ou bien mwasi wana azana ba famille na poto ou bien mobali wana azana ba famille na poto yangwana bokoma ko bota na binoka bongo. Donc charge na bino bo pesa yango bata poto soki muta poto explique azana mbongo te ekomi problème alo bomiye olukele mbasu olukele soki mbasu otele poison ba famille. Botika makambo o eza malamu te botika makambo eza malamu te bakonza mboka ba o bango bakoko sala bino mo pe bo bebisa bino mo pe ba peuple pe bo bebisa bino mo pe ba peuple bozo bebisa bozala calme bozala poser nga pena na ndina zabo na condamner ndeko mwasi wana te ndeko mwasi na sala po parce que ana choix te aibi citation mboka na biso soka lobaki avanda amema na logique a obimate a otika la wana ndeko mosi sa a décidé pena ke ayiba mwana ne ba bima azo mwana ne ba bima po ayebi ke a songa na lali simisu na lali mais désolé bakangiye to ebite ba famille soki basuki ne wapi to ebite soki bakangiye to ebite so bosa na nini bino mo webi Kongo ndenge zalaka bakoza pe mwana mwasi na batie na prison obe bakoza pe mwana mobali na batie na prison bazongsi mwana mwasi wana na hôpital nani o akobimisa ye nani oyo akobimisa ye afami nani oyo akobimisa mwana mwasi wa ami atande toza na Europe a traitement ezalaka ofelete muta kosa yote awa na Europe traitement ezalaka ya ofelete tofutaka so bato bo comprendre to futaka ngo ndenge nini omoni biso bato to salaka bakataka biso taxe bakataka biso mbongo assurance na mbongo na biso assurance na mbongo na biso taxe bakataka biso yango na tozula ngo traitement yango na tozula ngo traitement lelo soko beli yango na tozula ngo makamusi ofele to benga ngo film ezaka ofele te mais siko na bato basalaka te bozena ebisa bino eloko moko siko na bato basalaka te bango bazwaka traitement ofele na bambongo na biso na bataxo bakataka biso bato tosalaka omoni muto yo salaka bambongo bakata kwa bataxe bambongo bakata kwa bassurance yango na bandeko na biso o basalaka te bazula yango traitement yango na bandeko na biso bazala makasa kosala te obio balingaka na bango te yango bazula yango traitement na mutu asalaka mutu lokola ngai na yo oto salaka tant tokendaka pa ba docteur na biso ba docteur na biso ya famille to benga bango ba GP tant tokendaka biso problème no apeso ordonnance tant yo ke na pharmacie to futaka to zoaki se ofelete ngande na vandi bona zoaki se ofelete pona liaka bénéfice te pona salaka. Mais ceux qui n'ont qu'un niveau à l'hôpital, ils ont traitement mon hôpital, bah qu'on traite nga ofele, bah on peut s'en va qui s'ofele. Mais tant que n'a pas ba docteur, n'a biso la famille, ba GP, tant ba pesa biso ordonnance, so n'a qu'un pharmacie. Quelques malades nga na zobela, so ka ngai moko na qu'un pharmacie, na ko somba qui soit na ofuta mbongo. Le bas soko zwaka tax credit, wana ndo zango ofele.
mais ceux qui posent un bénéfice aux gens filé mais ceux qui salaka aux yango te bozo mona mundela timba mundela comprenage mundela leki na biso ba africain te mindele ba leki na ba biso te ezaka juste pour parce que mundela za bien organisé mundela ebi ko plan makamune mundela ebi ko bongisa yango moni ba bimara danger mais ceux qui landeli be ba danger te poso bazaki danger bakenda ko yiba na Afrique te donc si bakenda ko yiba na Afrique ba comprendre que biso toza danger ke bango. Mais biso, pourquoi pas bakonza mboka boko sa eloko moko boy boko sa sans fin mutu soka ino hôpital bo pese traitement et puis a foutela ngona ba ndenge moko boye boyambaka nano mutu nano boyambi na mutu bo pese na mutu traitement bo traiter na mutu po bo save vie ya mutu avant bo senga nano mbongo boyambi na mutu bo pese na traitement après sikoyo boko mo senga mbongo wana na ba ndenge moko boye muta foutela ngona ba ndenge moko boye. Mais bino te bino mutazoya bozo finga kutu batu mutazana malada zo sufi yo zo fingele nini mi fingili wa moki Ginette Milonga sœur nangai Colette Bagula moi ça paye slip moi ça aura fiche de paye chaque mois o ayebi pasa musala o la morana tongo mama Colette Bagula taelanga likambo yaya to kende wapi tozo kende botala video yande ko mwasi oyo eza passe mingi ngai pasti na décider ko sala video oyo pona tena bi mboko ezokende wapi mboko na biso ezokende wapi ba famille na biso bo na Afrique bozo pesa bande ko na bino a poto charge ba famille na ngai mutako sa yote ane repeto to sufaka soki na kosi mama epela mama bana mama na Sandrine moi sabato ya libala moi sa Nick mama epela est-ce que nazoko sa en Europe biso pe batu pe ba souffraka en Europe batu pe ba souffraka Europe côté za pasi pour Europe soko salite o lier non na bon bénéfice mais o lier pena na sentiment na yo moko tendengo lingi olelela eza pe na batu musu na Europe ba bota pe ba nebele o pe ba sala na bango te ba vivra na bon bénéfice ba boko la bana o pe na moi ba ndenge ba boko la bana na pe na moi ba ndenge pour essayer de rappeler la limite au monde appelé que moi na muso na pose loko boy moi au PC en wezate pour parce que mbongo eza ba calcul atape na batu muso ba sala ezala bongo mbongo eza ba calcul tango za na bana ebele eza normal oza na moi difficulté mo boy ya ko partager surtout ceux qui bozo eza bozo mo ya moi ja biso na Europe bana ketchup bana pamba ezala combien ketchup bana pamba mike bandi déjà na ba 50 livres so lingo zula pena moi Nike moi propre moi Adidas moi propre et ça déjà na ba 50 livres siko yebisanga na bato bazana bana ya ba 12 à 13 à 14 à 15 à 16 à 17 à 18 ans boyebi ba priya ba ketchup ndenge zalaka siko batu musuku na Europe kutu na Europe batu ba mwana na bambo mais batu koma ko bota na calcul aboti moi 5 na a stopper na aboti moi 4 na a stopper na aboti moi 6 na a stopper na aboti moi 3 na a stopper pour penser que ba raison eza ebele et bon siko bino bande ko na biso boza na Afrique yo moto o sala na yo te o vanda na ka bongo bo débrouiller ka mike ka bongo mais ozo bota kaka bana ebele est-ce qu'on raisonner loko wana te bino kutu na Afrique bozora bénéfice te l'état est d'arabino te na Afrique ba classe malonga ofele zalaka te l'état pesa bino ndako yo ofele te mais sikoyo bobota na bino kaka bozo bota na bino kaka boza na bino bobo etali bino te bino bobota na bino kaka boyaka na bino na bato mokili o etika letali bino te ozuize mina o c'est bon bo sali mo informe boye balukilo liputa elamba soki ni no bimi no hôpital après wana kobala ezara bien obali na bien ozana à l'aise oboti bien mais siko ko boko la ndem tezaka problème ba famille na ngai bande ko nanga bozana Afrique na bondeli bien na kombo nzambe nazande ko na bino congolaise nazo pesa bino ka moi conseil oyo mekata ko edende ko moko bobotaka na calcul bobotaka na loenge te bobotaka na sentiment te polikolo ozana ba famille na poto ou bien polikolo mwasi wana azana bandeko na poto polikolo be mobali wana za bandeko na poto eza quand même bien te bozo nyoko la bandeko na bino bazana poto bobotaka na calcul yo yebo salaka te pourquoi kenda ko bota bana belé yo yebi peneke ozana na bozumukie o debriaka mwele ko moko teka pourquoi lingo koma na bana 4 5 pona nini
eza mapamboli oui nzambe nde muto opambola oui mais siko yo mo raisonner na oboko la bana ngo ndenge nini okoboko yo za na bana 4 5 yo ebisanga banda ko latisa banda ya liboso tina suka futela bana nsu bana classe bosala ngote bosala ngote ale bana bako enda bana bako suka na nzela bako bakuluna bako ba sheke bako bandumba eza pe faute na bino ba parents bana na bazali banda wana eza pe faute na bino ba parents misusu bango mo bakimanda ku bakima loenge misusu basi ba papa na bango be ba mibala ba mama na ba nyokola bango yango ebimisa bango mais bana misusu bino ba parents bozan vivant bana bino ba okenda ko lana mibala mikolo bana bino ba okesa ba n'importe quoi libanda po ba ela bino kaka chassa matembele eza normalité eza normalité botika ko bota na sentiment botika ko yana bana mokiton yo monyo ko ko responsabilité na été ton yo monyo ko boko la mwana wana te bana bazo zanga ata biloko mike bana misusu bazana bana misusu na Congo bazana ngo te bana misusu na Congo bazana na ba jouer te bana misusu na Congo bazana na ba ketcha bien te pona nini po penser que ba para besoin de l'autre côté oui besoin na ngote bokeyi ba te pona bango mais bo stopper pourquoi zo continuer ka ko bota pourquoi zo ya na bane belé na mokitan yo ko sa l'autre côté tant yo ko sa l'autre côté pourquoi zo ya na bane belé na mokili baka rabino l'hôpital boye quand même ça bien ça soni vraiment bo fingi sa pe mboka na biso ngo bo fingi sa pe mboka na biso ngo toloba te so tolobi au problème bino pe misusu na ndenga mabete bo avant bo sala pe makambo raisonnaka yo za na mbongo te yo yebi peneke condition o bozo vivre nango eza mabe pourquoi bozo botara kasi bane belé bolimbisanga na oloba na ndenga mabete pardon bolimbisanga yo yebi bozo eza mukie pourquoi zo lingo bota bane belé après zo ko bokola bango te osukoka kobokola bango te po penser que bozo ezate bo betaka calcul ko ba famille na ngai bo betaka calcul awa kutu ne Europe moi monki bato ba mona na mike mais bato ba botaka na ba calcul bato ba botaka pena na ba calcul otala po orobota na loyengi te po penser que toza na Europe ou bien orobota na loyengi te po penser que yo zota espoir na yo e pa ya mutu nekwa na za bandeko na nga na poto po mezate ata na botisi na nga fi moko boye ou bien ata na bali na nga na famille moko boye bango bana bandeko na bona poto ba roede eza quand même bien te bo raisonnaka botalaka fitiri ya bana wana botalaka lobby ya bana wana lobby orozala te mama papa orotikela bana ana nini na ndenga mabete na ba famille otouta na ndenga mabete ozana lopango te ozana eloko moko te siko lobi soko kufi bana na bakosuka wapi yango moni bana misusu bazo end up bana misusu bazo ko se retrouver na balabala bakomi bakuluna bakomi ko teka nzoto bakomi ko saba misamo po bana choite mama za sute papa za lisusu te ba famille na ngana bondeli bino na kombwa nzambe bo botaka na calcul bo raisonnaka botika ko sala boye bana biso mto lukara bango balukara biso te tango yo yena mutu na mokile fo zwa responsabilité ya mutu anti mokola kokufa fo bokola bana wana yo sala katende ko na ngai yo sala na yo te yo ndongo zana o débrouiller ka bilo mike ma ozo boto komiti na bana 5 6 siko bana na orotangisa bango ndenge nini okofuta classe ya bana ngo ndenge nini okozwa soin ya bana na ndenge nini okozwa soin ya bana wana ndenge nini ata biso na Europe eza pe na bato be basouffra bazali Europe eza paradis te bato be basouffra na Europe bazali omona pena mutu mo aza na bana eza bien kobota oui eza bien kobota po eza na bato msusu nzambe na pamboli bango te po na bana eza bien kobota mais eza air moko pe eza bien te yo bota ka bana belé bo pona sentiment ko bota po likola bénéfice o bota ka bana belé bo chance ka bénéfice on peut si ba katango ba changer ngo système ba komisa bino soki na université soki nini kombo na ba benga bongo kala na iba te be bande ko bota bana belé pona bénéfice bate belé bande ko bota bana belé pona bénéfice siko lelo basuka wapi l'état comme okata mbongo bato bazonga normal mais bato bazana bana belé ba msuba ko look after bana na bien te bato msuba ki pa bana na bien te au mona ye moko mama be moko papa aza propre lata bien mais bana so moni bilamba lata ma trop so moni bilamba bana balata ma trop
bakenda kosombela bana bilamba mo ba jar bakenda kosombela bana na ndenge moko boye eza quand même bien te yango na foko botaka na calcul oboti moi 6 na yo c'est bon oboti moi 5 na yo c'est bon oboti moi 4 na yo c'est bon oboti moi 3 na yo c'est bon mais est-ce qu'on collecte to comme na bana 10 na bana 12 na bana 8 na bana 7 na bana 9 eza bien mais siko bokola bango nde kokisa ba posa na bango yango nde tozolinga. En tout cas, ezama pe passe en tout cas ba famille natiki bino nenga na sa moi vidéo oyo pona koya ko sunga pona koya ko lamusaka ka esprit ya mutu moko eza ya ko lala ko botaka na loengete ko botaka na sentiment te surtout mboka ya Europe oyo ba dépenser l'équipe trop marambeze belé to raisonna ka fitira bano lobi ton to kufa to ko tikila bango nini. Merci ma famille, boza bien. Bisous. Bye.